na lelo ba pasteur bazo sambela kaka pona coronavirus. Ba prophète bazo pesa ba prophétie kaka pona coronavirus. Mukolo asuka ba prophète bakobima ebele. Ba prophète bakosakola makambo ebele na époque wana bo comprendre que Jésus revient bientôt. Na yo ba pasteur na ba prophète. Musala ni na temps oyo bakoki kosala, ezaka fo basala ba prière ko nini eloko mpepe wana eleka. Oto basambela pona nini. Siko biso basali na Nzambe tozo prier ba prière na biso eza démodé. Tozo prier selon orientation divinité. Na sens que ozoyoka bo fong la Bible bo mona basuki. Bo zongo bo tchana mai bo mela eza antiris. Mais musa lobi bo tcha ba mandalala. Musa lobi ke botamola makolongulu. Musa lobi président zo drapeau tchabwe. Musa lobi to moni ba musu ba ba cérémonie na balabala amibwaki na alali na se azoganga obele nzambe ampakoli ba potopoto. Excusez-moi prophète. Ezakaka fosa likambo fo obima na balabala bakanga ba photo babwaka e yango wana eza lokumu tozolo baboye ba pasteur babwaka mananze ba bamba na ba paka ba potopoto na ba pasteur bibo tshaba biloko na kwa na bike na mkola suka ba révélation ebima ya so bible bibolanda ba révélation na bango te. Vraie révélation ezanine, nous sommes vers les temps de la fin, nous sommes vers les marques de la bête o ba bengi 666. Shalom, shalom na EHP Media, shalom na bandeko nyonso oyo balingaka EHP Media, EHP Media ya papa Edo Amani, EHP Media ya mama GH, EHP Media ya mon papa d'Alliance Mbambu motema ya mama Elisa na Paris, EHP Media ya Gibikuki motema ya Lisette Mafweni na Paris, bosanite EHP Media ya Pamundaya babi Pamundaya balobi Rigostar babi Pamundaya babi roi de l'homme na Paris balobi héritier ikele nde ba héritier babi toujours na famille nanga bala toujours na Paris na bosanité mon vieux Didé manager Didé manager mokete na papa chéri balobi shalom na mon vieux die koleka motema Elena Tanda babi shalom shalom na Jimmy Bamungwa babi mosala makasi o ba sala par rapport ya maladie o eza toujours na Paris azali munganga ya banganga wana balobi makasi toyebi to lo sambo na biso tozo prier mingi pona yo eloko wana komante yo sala nde mosala oyo nzambe apesala mayele. Merci beaucoup mingi ko lobezalité tozana mosali oyo ici bo mesani na ye pe oyo azoko fortifier toujours ba na nzambe azoko lemba te ya lobi akolala te akonimba te tant que mokili na ye toujours azali na bon moi par rapport ya makambo ezolingisa mokili lelo abengi biso alingi asola na biso lisusu eloko moko oyo nzambe aleki na ko révéler par rapport makambo ya fin oyo eza katikati koningisa mokili mingi kolobezalité na pesi mbote na invité na ngai. Bonjour papa. Bonjour nzamba pambola balandi nyonso balanda biso en direct ba responsable et tout ba être humain et les hommes de Dieu aussi, que Dieu te bénisse, et les servants de Dieu partout, et les enfants de Dieu, que les païens aussi. Merci beaucoup, Marguerite Balobi. Église ezako fonctionner, mais vous prier comment? Bon, église ezoko n'attend y a accomplissement, y a prophétie, parce que Bible zolo banabiso, comment on attend comment traiter quelques membres de l'église. Il y a un moment que Église biso tozo sala ba activité na biso par rapport ya kobonde la nzambe pe kolela mana nzambe kosenga bolimbisi na monde entier ko bisa nzambe que non Seigneur pardonnez ces peuples mais lokola tozo lela mana nzambe lokola les temps moto marcher pe sur la prophétie sur les écritures tu comprendre que c'est le temps hein eza lokola ozo sambela tongo etana te mais za er tongo singeli paraître mais tongo etana kaka. Merci beaucoup. Avant de continuer mon zindo, ban nzambe ba bénéficier na eloko ba mesana ko bénéficier na. Eza prière. Éternel Dieu de grâce, to pambole mission na kombo na Yesu Masia. Amen. 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 Papa lelo to belemi sous pembe na yo balobi ba nzambe bazo benga par-ci par-là bazo koma bozongela biso papa Israël. Papa Israël tozo mona lelo toujours mouvement ezako ningana kaka mais
tout ça na kondima nzambe si apesi déjà guérison malgré apesi biso déjà guérison balobi biso bana ye tokoki kolemba pe te kosambela mpo apesi biso guérison tout ça na kondima makila oyo ya Jésus Christ ya mwana na l'agneau oyo esopanaki na croix esepesi biso guérison mopepe oyo si eleki nyonso osi eleki mais tozomona lelo bapaster bazosambela kaka mpona coronavirus baprophète bazopesa baprophétie kaka mpona coronavirus eza nini omoni bible ezoloba mokolo ya suka baprofete bakobima ebele baprofete bakosakola makambo ebele na époque wana bo comprendre que Jésus revient bientôt né na moment oyo bien aimé baprofete ebele babimi ebele na temps oyo omoni prophète na prophète azo na inspiration na ye azoloba makambo ndenge ye azopense ndenge azolola ye na to solo pe na nzambe te toyebi te mais faut biso tozonga na écriture bible lobi ke na livre ya mokana na nzambe roi des chroniques chapitre 17 je pense ou 18 verset 1er roi Josaphat na roi Israël na roi Judée basangana epoke no combat babenga plus de 450 prophètes bayaki na message ka moko mais prophète moko ya zai na message entre bango te bagenda ko lukaye le problème tout ça na temps oyo eza temps moko bana na nzambe sengeli ba comprendre que eza temps de la fin ya moni prophète na prophète azwa na message na ye so ba message ba prophète bazo loba loba on na ba via batu et comme cha bruyement na kati ya bana na nzambe siko yango moni ngai zambe alobelaka nga mingi sur les précisions ya omoni ke na ko orienter ba na nzambe ba comprendre que ba prophète ba tika kocha mbingani na mitu ya batu soki totangi na bible zo parler bokomona ba signe avant Christ apparaître pour ba na nzambe nous les chrétiens tous l'enlèvement non enlèvement tant qu'enlèvement ko luke salama il faut ba signe d'abord et salam to bani komona de ba signe apocalypse siko ba na nzambe ba pasteur bazo bondela ba anglais ke nzambe longola épidémie c'est-à-dire épidémie soki toke na ba bible to lobaka ngo plusieurs fois épidémie mutakotsa épidémie nzambe a frappaka pharaon na épidémie nzambe permettre diable a frapper l'ange de la mort azotambola a frappé mokili na épidémie so épidémie wana ekosila a par rapport ya nzambe yemoko pour épidémie en écouter dans nini parce que pourquoi nous avons une épidémie de la part du diable parce que épidémie ensemble qui est dans bibouele on l'a dit mais ce que épidémie à diable et zoa bibouele te zo mingi ba diable azana posa makila bibouele te diable azana posa makila ya batu po amela kango yango mona batu ba okufa ba millions de personnes ba okufa nombre likolo po ni eba sacrifice oyo monde ya ténèbres eza ko zwa makila so nzambe pe arotika te ba oya ye bakufa yango mona ke nzambe akosa l'intervention ba pasteur bazo sala ba prière na bango ke mutu na mutalobi zwa biloko tchana lopango musalobi fongola bible omona boyi musalobi tcha mandala musalobi ngala otamola makolongulu musalobi fola na se omi baluka osala boyi non ce n'est pas ça la miséricorde ce n'est pas ça mais eloko eza important eza marque de la bête marque de la bête ezobetama déjà diable a commis en personne le la diable apparaît parce que épidémie on a diable mutabeti yango a fouli ba épidémie yango mo ba kolongola te le diable apparaît en personne bana na nzambe faut bazonga na écrit biolobi si l'Éternel ne garde pas celui qui garde veille en vain yango nazo senga la ba pasteur ba balola ndenge ya prière na bango ba balusa prière na bango contre les 666 tant que ça peut prier contre la marque de la bête au moins a résulté parce que selon programme on est engagé pour battre na mokili ba onda kotambola il faut ba pesa bango biloko wana hein biloko wana tant ba pesa bango ba beta bango biloko wana banzoto nde ba lâcher bango babike eza antivirus na sensoi mais eloko ngina tuna muke papa sikoyo bakobeta batu yango na seringue auto bakobeta batu eloko wana koma
Soki toke na Bible, Apocalypse 13, verset 16, 17, 18, balobi clair, babi, elle fit que tous les petits, et les grands, les riches et les pauvres, balobi bana mike nyos fo babeta bango, biloko wana, marque de la bête, bana, ba mikolo fo bazwa marque de la bête, et ba pauvre bakozwa ngo, ba riche pe bakozwa ngo, ba esclave ndet bato bana ba prison bana misala bakozwa ngo bato baza libre batambolaka bakozwa pe yango marque de la bête wana ezobetama na loboko à droite ou ezobetama pe na visage, c'est-à-dire quoi o ba bengi yango et toke na si babi soki ozwi marque de la bête te oza na facilité te ya kosomba eloko oza pe na facilité ya koteka te parce que yo oza na elembo te. Vous comprenez, hein? Et les mots à ténèbres. Mais si vous avez marque de la bête, à Zuyango, il y a pas de l'ouffe, l'oupende à sir. À côté en fer, l'ouffe, il y a un satan, comme place moko. Il y a comme ennemi juré à nani. Il y a un zam. Il y a un bible bien amour, au gagné nos mais âme à la paix, perdu. Il y a un moni batebele, baboy yango. Il y a mi balé babi dans verset 18, balobi, c'est ici la sagesse qui est celui qui intelligence calculer le nombre de la bête. Car c'est un nombre des hommes, ce sont 666. Babi mutu aza na intelligence na a calculer. Ce qui otangi kombo eloko wana bazo tambusa na mukili kombo ezolo bana posa pe oloba kombo papa mbate. C'est le diable a masqué à côté na kombo wana. So calculer ngo hormone ke pesa 666. Mutu pas calculer bien face à l'intelligent. Ba baza ba bazo ba 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 makamute. Mais ya homoni yango na nebisi bango le seul nom qui sauve c'est le nom de Jésus. Siko eloko elekelanga papa journaliste bandeko bana bandako. Siko bandeko ba ota la télévision baota la mitakala ya bato. Est-ce que eza temps kotala mutakala? Est-ce que eza temps ya kobeta masola pamba? Eza temps mutu azonga na écriture. Attends la Bible à comprendre que eza marque de la bête et banda kala antichrist. C'est-à-dire eloko mususu ba pasteur baza kobonde la vague. Zoka ba pasteur ba kobonde la vague te ba professeur ko bima vague te avant événement aussi tango ekosi la et avant événement aussi la makambo ya makas difficile koleka oyo souffrance ya makas et comment avant yo tambola faut ça na marque de la bête soko za na ngote o tambola ti na temps on avait l'église za lisute l'église pasteur kolinga fonctionner ba pesa marque de la bête soko boy au fonctionner ti eza sur église ya Nzambe te mais yangwana tozolo beza sur église ya Nzambe te pour enlèvement fait ça la Bible chercher premièrement le royaume c'est qui c'est Jésus-Christ. Le temps est venu bana Nzambe comprendre que si ba signe onyoso eza c'est l'Apocalypse. Apocalypse 13 na Apocalypse 6 eza même histoire. Bon ce que événement ici évangéliste journaliste ba ma banque peut ba koya ma bac bana mission ko souffrir ba bac ko paraître physique na Apocalypse 9 ba lobi yango siko yo ndengo zana soko zu vaccin wana na ebita pongai na ozwangoti c'est ça le ko la nzembo bandeko ba ndeko na so ya catholique ba yemba to milengele malamu. Voilà, c'est le problème ezani du bamba journée to bana ko condamner Ève na Adam na jardin Eden. Pourquoi balia kambuma moment yango to condamner Ève ba pekisa bango bolia mbuma wana te mais bakeka kolia satan ya kosi bango to ba satan za réaliser azona ba stratégie ebele tini ndenge to sala bino ba émission to ba vérité à satan to dévoiler et comme ba no pekisa bino ba filmer biso na ebité so mikolo ko yo ko telanga sur ozo image pour faut tambola na carte pour la ko zaki vaccin soko za nango to circuler te siko ba o ba ko boya ko zo vaccin et suka la bango ne ndenge ni voilà. Il y a le problème est que il faut à la vigilance. On attend Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 16, 17, 18. Banana nzambe nyos. Soki omoninga na lobi lukuta. Zo Apocalypse 13, verset 16, 17, 18. 18 calculer le nombre de la bête. On comprend que nous sommes vers le temps de la fin. Et là, on y a collègue na yo ba pasteur na ba prophète. Musala ni natan o ba ko sala. Ezaka fo basala ba prière ko nini eloko mpepe wana eleka. Oto basambela pona nini. Papa journaliste nzamba pamoloza penza sage posé intelligent. Question na bandako luka ngo obetanga yango wana.
yoka réponse bana nzambe boyoka bien. Soki totangi na Bible bien. Bible lobi boy, nzambe azoluka intercesseur moko abondela pona ekolo, po ekolo ezala délivré. Siko problème o ekomi eza problème ya pays moko te. Eza ya monde entier. Vous comprenez? Siko tozo comprendre te ba pasteur bazo ko dresser ba prière na bango par rapport à ba pays. Et ça maladie oyo ebeti monde épidémie wana. Épidémie na oui c'est normal. Ce mutalobi que épidémie zo ba ta kosi. Épidémie na ezali. Mais siko biso ba sel na nzambe tozo prier ba prière na biso eza démodé. Tozo prier selon orientation divinité. Na sens que ozoyoka bo fong la Bible bo mona basuki. Bo zongo bo tchana mai bo mela eza antiris. Mais musa lobi bo tchaba mandalala. Musa lobi que botamola makolo ngulu. Musa lobi président zo drapeau tchabwe. Musa lobi to moni ba musuba sel ba cérémonie na balabala amibwaki na alali na se azoganga obele nzambe ampakoli ba potopoto. Excusez-moi papa pasteur. Excusez-moi prophète. Ezakaka fosa likambo fo obima na balabala bakanga ba photo babwaka e yango na eza le comprendre. Tozolo baboye ba pasteur babwaka mananze ba bamba ba mpaka ba potopoto na ba pasteur bibo tcha ba biloko na kwa na bike na mkola suka ba révélation bima ya so Bible bibola na ba révélation na bango te. Vraie révélation esanine. Nous sommes vers les temps de la fin, nous sommes vers les marques de la bête o ba bengi 666. Ça dit ezobeta ma déjà. Ba o ba ko accepter yango ba olia bien ba ozama buma malamu makamto kiza kitoko. Mais si on accepte en côté, moi tourner, est-ce que yo si au monde wapi épidémie, tant que bête en Égypte et bête en monde entier, non. Yo si au monde bando botama bakanga Congo kakate bakanga monde mobimba bufana banda. Bit ni bafan tipso anda. Parce que atoza na kati anda bat bazwa virus wa. Et ko ezwa bango. Épidémie, yo si au monde anjo kangele porte anda ko kotate. Mpepe kangela ngonzela. Mpepe du solagati. L'ange de la mort wana mta obeta. Akota même tina banda. Si o poba bimisa biso na banda ku fo ba beta biso ba vaccin. Soko zu vaccin yo komi libre ko tambola. Mais soko zu vaccin to komi impire. Yo moye ba fanda no ezati ba mona ko lozana maladie wana. O contaminer ngo bato. Nzoke za sagesse ya diable ya monde des ténèbres. Yango tolobi bien ba pasteur ba prière na ba dresser ngo bien. Ezako la ennemi aza anglo journaliste. Yo beta masasi boy. Non, il faut avant combattre un ennemi faut eba mala. Origine na ye so biso ba pasteur to bondela kaka épidémie longwa épidémie zoke ze épidémie kaka te eza nini kasi ezali nini tozo kende vers ya ba marque de la bête au Apocalypse 13 verset 16 à 17 à 18. C'est-à-dire marque de la bête et betam. C'est-à-dire ceux qui ba betio yango aux ana facilité au somba bilo aux ana facilité au tambola pe et que comme par la force. Ce temps que comme par la force ba militaire na balabala. Pour ba caler banzela avant tambola biso messieurs présentez-vous. La qui ça aux ana nini. O likambo etali religion te au moins même ba musulman ba beta bango te. Même ba bouddhiste partout ba beta ba parce que nous sommes vers le temps de la fin. Diable a déjà mis journaliste a commis en personne. Tant que peuple a comprendre la vérité, lui vous connaissez la vérité, vous faites quoi? Vous affranchira. Peuple a comprendre bien, ils ont la marque de la bête. Bazo qui m'a ngote pona ote et ça va toi banga vaccin on a pona et akobota te boybote wana kutite bato bele pe balingala ba kobota te ba msu balingala pe kobota te bazali. Musa azomone ata na boti na ngati ba jeune fille mso amela ba kiski ya bota te azo razem te mona ba monte siko ezande bat ba banga marque de la bête ba be nga ko sanga lola te journaliste yo sanga lola nga prophète na lo bango en direct nga ko sanga lola te na ko sanga biloko nyos me lola na ozanga ti siko yo bandeko ba prophète bandeko ba pasteur niveau ba osambela siko ba ko sambela lolenge nini siko yo bako sambela boy bati kombrier bato bati kambrier bat ko bambana se wana komi ba théâtre ko tchaba mandala la ko lakela baninga te tuzolo bela polémique te ba banda siko ko bisa bana na nzambe ke bo isa la prida marque de la bête bandida diable bandi ko beta ba 666 na ye
lokola bandi ko beta marque de la bête biso to prier na ndenge nini ya liboso to bondela nzambe a pardonné biso mutu na mutu les sali est individuel mutu na mutu a se repenti a bongola motema atika babuzo babanda ko sala nde to mona bantu batie bango ba fina na banda kwana mutu so moi c'est mobile ba tala ka mitakala ya mindele les rapports sexuels et salamaka nde biloko wana nzambe a séparé alefma tango e salama ezaka clé d'edita popom oye bandengini pe Jésus abaiki bokomona basine sama na Sodome et Gomorrhe ezalaki nini nanu ndo sina Noé ta nzamba bwa mokili bana mike bazalaki basi asemi bazalaki bana misu babalaki te mais nzamba bomai mokili yeza basine ya Noé yango wana na Sodome et Gomorrhe impudicité de makasi pe mokili nzamba bwa bana basi bazalaki bana mibaba pe bazalaki mais misu babalaki te misu na bana basemi nzamba talaki basemi te to komi na temps oyoyo Noé azobisa bat bo okota na arche bat bazobo. Voilà, tant que nous sommes vers le temps de la fin, marque de la bête et bétama, le diable a travaillé na homme au bazali kolo ba na autorité. Olani, ba ngonde ba obligé petit peuple. Pour diable na minute na posa mbongo, ta posa makila. Ah posa makila, monte ba kufa. Yeso moni mbo akufi. Yo fo moni nyao. Jamais komona mbo akufi omona te mbo azu épidémie wana ezaka makila ya bato so pour makila joyauté il faut baboma yote il faut boya marque de la bête faut na kombo Jésus Christ na monoko na yo c'est à dire Jésus Christ ça comme le Seigneur na moment oh Jésus Christ ne faut bato na ndako batombola kombo Jésus Christ babando prier banda ko déclarer pe ya liboso peuple nyonso mokili mobimba faut bato batelema baboye loko wana marque de la bête so esenga babima libanda o mona makambo no so esani esila eloko nini tokoki kosenga na nzambe pona akasepe signe la bête wana alonga pe makanisi wana na batu oyo bazo na idée wana po mokili eza nzambe biso to bana nzambe eloko ni nzambe tokoki kosenga ndenge ni na nzambe bandeko bayeba kosenga te bakoki kosenga ndenge ni po nzambe pe eloko ngo esila mais pe batu ya nini wana et disparaître mbamo Jésus alobi na Juda tango ba oli ya Saint alobi boy mutu mo kat na bino livre na biso ba disciple na ye mais ayinan Judas le Carios tango ayoko teka Jésus bisie boy sala o mutema no etinda ezata ya ténèbres journaliste na ebité soki mutako kanga buto yinda te to tongo etana mutako kanga na ebité soki ezata de la fin soki te toza temps de la fin yango siko yo prier nini yo sala oh ba mataba kita marque de la bête et betama yo peut souhaiter yango oh bon mama taba kitebe to ke na moment difficile journaliste okebite mission suka to seno yango ko suko ya tala ngate obike na mboka la biso Congo ba parti mususu ba kangaki en faut kota kuna faut la carte obiango bien quand on biso ko de complication mais dans un biso faut que nous ko faut la carte après na Kinshasa mbe waka ba pays musu Europe kuna tuna bango ba bimane mutu mususu ba bimba ba beta ba nzela ba mususu ba komo futsa ba man otambola pourquoi yozo comprendre ngote siko ba kote bino na ndako ba bisemino mukoloni sikoyo kuna ozala pe na ndako malade yango ezobeta yo mo teke batu mususu soki ba comprendre que ça marque de la bête te benga ba benga biso ba pasteur to ça la prière pays nini oyo ba benga ba pasteur ba prier pour na ba malade wana yebisanga journaliste et ça te ba journaliste ba otambola partout comme moi Jésus zolo ba ma combien de fois na télévision partout et ça te hein et zolo ba maté ba pasteur place tozali to tika ba bloko to sala wana épidémie silaka yango moko yaki yango moko ekosila pe yango moko ekosila par rapport na temps nango siko na temps o tozela temps apocalypse c'est-à-dire tokoki kosambe la prière mote to sala soki ndenge nini po marque de la bête ezwate oh journaliste balobi bien balobi boy balobi na apocalypse 13 verset na yango 17 balobi que personne ne peut acheter ni à vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. Où est le nombre de son nom? Babi mutakoyi kote kate, akoyi paye kosombelo kote bateka na lola. Journaliste bateka na lola. Bateka na séjour de mort. Bateka na kati ya mai. Hein? Basomba ke logo na lola kuna de Dubai monsieur ezaka na lola, hein? Non, journaliste.
Babi na se amoy oyo mutu aza na marque de la bête a sombe le côté a teke le côté aza na capacité ya ko circuler ma tepo ba osale contrôle. Bongo biso ba auto ndimela Jésus Christ comme ça. Bon te mikolo no se koma ba téléphone comme électronique makamtu électronique ba to kenda ba ta oyo makamtu koma électronique. Ba obandimeli Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur journaliste. Bango bazala enlever, enlèvement calamité obité que salam. Tu es jourté, tu es de RT. Mais bah si nous va penser qu'il y a apocalypse, yango est normal. Ceux qui combo eloko wana ba obele la nati na obele la honte. Ceux qui to calculer qui sont tombés juste été. Tu quand bah non, nous sommes pas attendre to comme on attend de la fin té. Eza nango épidémie qui nango après makamsu ekoya mais épidémie o esalama na ba Bible eza na ba monde entier té hein. Un journaliste hein, eza na ba monde entier té hein. Épidémie esalama na ba Bible eza net na Congo mais na Brazza eza nango eloté. Brazza ba tambo na bango mais épidémie ya oyo to mona journaliste eza ya mort ya monde entier na ba pays o eza fond hein et koti hein journaliste na ba pays ya baba ba ogo na mtenga na otokoma hein ba msuba koma te mais komi jusqu'au nani a komi siango tikuna avion kaka mte komi siango non journaliste faut comprendre to comme na temps de la fin journaliste ba pasteur ba manana se ba sa prière moko ba ebité ba pasteur oyo ba tia ba bible ba bisa tu fongola bible zo suki olia suki eboma yo suki eza na bof poison journaliste est-ce que yo ko zo suki na obi skolo suki to bi suki eza sinya mutu o ça l'alliance mususu na monde des ténèbres bible obi si l'Éternel ne garde pas celui qui garde travail à vain mutu abattre la biso journaliste eza na nzambe c'est Dieu yango no moni ke na ta o tozali ba pasteur nyonso ba pesa ba prophétie na bango e kende libanda. Lingna tout na yo kana na sisa makamba professeur papa journal papa professeur comme ebele ba musu akomi kolobake bozongela de de biso ba no ba mwindo tozongela nzambe na biso ba tu mwindo yesu mona na bible ba pona nzamba ba couleur nzamba ba shi ya ba couleur azala banana balobaki bongo bazolo bango bayindo bazolo babi soki bozongeli bayindo bozongeli fumukimbango makamno se koma malam fumukimbango aza prophète lokola nga aza prophète abundé pour la nation Congo pays na biso Congo à l'époque de la Belge fumukimbango bana sambela Jésus Christ c'est un prophète de Dieu bango bebisa komba ba salif su komba fumukimbango pourquoi hein kimbango aza mutu akufa tombo na ezali mikuwa neza na tombo yebisanga nzambe nini o mikuwa na ye ezangi na tombo yebisanga mama akufa mikuwa neza na tombo hein tolobe nini Branham akufa lelo Branham akoma lokola Saint-Esprit qui t'a dit ça journaliste Branham aza Saint-Esprit to ba so Branham aza Saint-Esprit Osborne pas tel Osborne pas Saint-Esprit Renard bon kaza Saint-Esprit hein na Nigeria kuna Besson Idausa pas Saint-Esprit po makambi Besson Idausa sala mutu moto na Nigeria salango ala saba défi David pas comme Saint-Esprit. Obi Lazare soki le Lazare itina bo moimbe balbelo batu comment ensemble la Lazare chance akufa. Banga ba Lazare comme penzambe. Mais na biso na Congo a Kinshasa adina bala. Na sama kwa adina bala na Congo. Nani banda adina bala asala ba défi asala ba makam. Nana longa défi adina bala. Azate. Ti le pasteur mo asala longa défi adina bala azate. Adina bala kufi bibembe ba sekwi na morgue adina bala azo prier ba miracle ça ma tic au tac mais lelo ba manki ono écoute na ba église ba pasteur ba koma ba PD journaliste ba prophète ba koma ba PD ba apôtre ba abbé mususu ba musulman mususu siko tolo baté ko ba nani ba PD tolo baté nyonso ba kanda nzambe yo ka nzambe te nzambe so alba frapper na biweli nyonso yo ke nzambe muta permettre allez satan kota mais yo ba raté que satan za collaborateur nzambe yo ba ngote ba uta na nzambe place mo nzambe bengala epo ya ngai ka ba pese gloire yo ba ngote mais diable na nzambe ba solo la yo nanga to ebi place diable la te mais nzambe ebi place diable azali mais diable a mis place nzamba zate akotika bana ne batungo nzamba mabo atika te bon alobi enlèvement te tanga apocalypse 20 alobi boye et sengola ba oba okende na premier tour ya le enlèvement ka ça enlèvement ça la enlèvement ko ça la lelo ndeti boye oye boye lukanga papa azali ngana kendaki yonde muto tikali so tika na ba pasteur alukuta wasi ko bomona nde diable en life omoni caché et beta mana ba système ebelé omoni système obake na système à sagesse haute sagesse vaccin
haute sagesse vaccin te journaliste tout le monde a vaccin ba beta biso na ba mokili partout hein na banda yo kuto kende musala moi si no ayeko biso non ba to vaccin ba ki ba beta ki mo bana hein ba comment na mi est-ce que c'est bon comment vaccin le ba comment engager na ba militaire hein comment ba engager na ba militaire po bino bo mona kaka black ba pasteur belé ba osambela bisambela sambela ba obimise place a osambela na fimbu ale tchalo boko na place a réveiller bana na nzambe to pasteur ye moko bon na c'est pas pasteur musu ba mi tubela ba ti mabela ba ndeti biso tozo mi tubela to isa na nzambe bana na yo limbisa bango limbisa peuple na yo limbisa libota na yo nga prière on a souhaité na ko encourager ba pasteur ba na nzambe o isa ba prière à pardon. Ce va pasteur ba osambela pardon ba osengela na nzambe nzamba limbisa mboka limbisa monde limbisa peuple na ye voilà na ba d'accord mais ba pasteur ba pesa ba prophétie lukuta na ba d'accord te ba faux prophète ba embrier batu ba distraire peuple pe ba pasteur belé na makambo ba okota pour nani ba pasteur nzambe bazala te bien toi ba serviteur de Dieu nzambe na ba pasteur ba bunga de nzambe ba prophète ba bunga de ba simba ba magie bien te ba pasteur belé ba simba ba magie mais na moment o ba pasteur ba ozana kana biso to ba ozana kana batwana bazanaka Satan. Tu as deux camps, royaume de la force il y a paradis, la force il y a monde et na force il y a enfer. Et on a deux royaumes ils sont royaume il y a lola, na royaume il y a enfer. Enfer ils appellent royauté. Bato bazana ngambo enfer. Ba linga biso batangamba paradis. Ba combattre biso journaliste. Il y a au monde que ceux qui ba ko boma na bango. D'ailleurs okebite tozabi bemba ko tambola ya ko telema. To tambola mais ici to kufa kika. Merci beaucoup. Naïbité papa. Ote koyoka sango moko mosa ndeko moko azali peka moto monene na mboko ayebani alobi papa na biso mon entier. Akamba ote ko sala. Ozali d'accord na. Mon entier. Yeso yoka mon entier ba komba Jésus Christ. Ndongi yolanda mon entier. Mais yoka yaloba Jésus. Tenga zo tuna yo so yo ka mwana ntemi na batu misusu pe to tuna ba question est-ce que boka mwana sema ba komba Jésus te obi mutu monga na sepela na ye azaka penza clair na déclaration na ye Matadi Kibala lobaka boy ngai Matadi Kibala na landaka ye alobi naza na nga serviteur a Nzambe te nga za pe un serviteur a Satan na bana nga to kota enfer. Mais excusez-moi papa. Azalaki ni église comme on ni église na. Matadi Kibala azalaki bango basimbi bato baza bakolo mabele babenga bango bate te bato mabele Kinshasa te mabele Congo babenga batekete baumbu kasi baumbu ezana ba Matadi Kibala te. Aloba clair. Au moins mutu abongo nde bien azana est clair ya lobi ke nga azana serviteur de Satan. Yo se mona pasteur to prophète alors bakaza serviteur de Satan. Abenga bat ba Hollandais. Non, Jésus alobini boko yeba bana bambuma na bango. Les pommes ezali ke mwana nseme totana posa otanga communauté a. Biso totanga kombo Jésus Christ. Yende ngaza wana baza ba antichrist. Baza ba antichrist. Bon, wana journaliste ngana tozalaki te. Hein? De mon agité, ngana on a évité, de mon agité, mais ngana biso bien que baza ba antichrist, ba po bandima Jésus te. Mutu soka don dima Jésus Christ te, aza antichrist. Je ne sais pas ce que ba mboka no bandima Jésus. Ba biso que ba église no bandima kombo Jésus Christ. Ba biso que mutu nyo sazo autambo na Jésus Christ. To comme na temps au bien journaliste, Jésus Christ azo zo bana na ye. Enlèvement zo salama marque de la bête ezobetama ezana bato ba vivre malamu na époque zoya eza bato ba ondima ba vaccin ceux qui ba pesi ba vaccin na boy recycler ba pesa par rapport à ba visa avant zo visa faut que na ba pesi vaccin nde ba pesi visa na papa mais yepe alobi ozo visa ndet ba directeur be ba na ko ba PDG belé ba msu alonga musala parce que ba biso fuzo vaccin so boy ba longolo musala yepe alobaki ayote mila par rapport makambo to leka na mboka sali mabe. Ouais, makamuni ya lobi ayo kanga corona wana est épidémie akanga wana monde entier et là ils ont monde entier pourquoi ba distraire ba journaliste hein ici le monde entier non bino journaliste faut la vérité et là ça monde entier parce que ni aussi c'est épidémie même na Nigeria parce que ni au tema ça
pasteur na hôtel mabeta bon ce pasteur alobi ke na Nigeria ngam na bondelaki nzamba alobi na nga épidémie sili au moins na Kenya pasteur pa obima nga pe na bondelaki nzamba alobi nga épidémie sili au moins na Cameroun pasteur mo pa obima bi o ngai nde muna priaki makasi na Congo na biso déjà oyebi bien ke mususu akobima akoloba ke nga na priaki épidémie na ngesili mo oyebi alingaka baloba alingami bayeba ye oyebi ete o boyebi baloba nani Bible lobi boyi mutu mususu asalaki lisumu na mutu mususu ayaki bayaki batu mibale bayaki na présence ya Nzambe moko alobi boyi Seigneur na jenaka jour et nuit na pesaka biloko na nga na babola na pesaka dîme na pesa action de grâce nazanga ka église te naza mwana na yo na présenter au partout na batu nyonso moko alobi oh Yahweh naza dîme te ko se présenter naza muta mabe limbisa ngai Yesu alobi na bango mibale nana alobi malamu babi mutu oyo andimi te ko se présenter liboso na abi voilà pour répondre malamu mutu wana mususu wana na yebi ete comment vanter à makasi boy comment oppressionner batu boy omila kisa même yo journaliste soko omila kisa ke yonde nzamba kitso nzamba telemi aborge nzamba telemi abato baza simple journaliste qui t'a dit que yonde prier nom te ya makasi. Ce n'est pas ça, journaliste. On a posé la discussion, on a été la moninga jalousie, banal, et trop primaire. Tu as temps, nous sommes vers le temps de la fin. Ce que vous marquez de la bête, ok, en fait, pour que tu fasses le sénin, il faut que tu penses ok. Ok, pensa, vino et baby. Pour vous marquez de la bête. Merci beaucoup, Tokominas. Marque de la bête, on est journaliste. Tant aux yeux, on a facilité autant de la partout. Oh, vous avez quoi la roi, autant de la bien, ma communauté qui est journaliste. Mais là, au côté des journalistes, au côté là, au mato kita, au commis ennemi ensemble, libella na libella, des siècles, des siècles. Vous comprenez? Mais bakoye bisote que babeto marque de la bête. Bakoye bisayo que ils a vaccin. Tu peux sauver vaccin et sungayo. Au moins que vaccin na, so ba tchebo, moi ndambo nzete so kangama na kati. Bato batanga mi baby bakombo no mwanza mwanzete kangama na kati. Pour ba contrôler ko partout nyoso kota. Otambola bayi bake yonde, wana elembo. So yosko boy vaccin, otambola wapi, okendo wapi. To kende na moment mo journaliste makambo eko ma plus difficile. Au moins pas so to mono eza mukie. Pas ces autres bakisama journaliste. Nazo bisayo. Au moni na monde entier. Bête wana a libéré batu boete. Vous comprenez? Avant libérer batu, pour acheter mbongo na ye, avant libérer batu bête wana, faut avoir vaccin. So batu mususu bako boya vaccin, batu bako kima bandaku, batu bako kima bako tika ba mituka eza swelo pamba elo te. Batu bako kima bandaku, bako koma bazamba, ba mususu bako beta ba masasi, ba mususu bako chuba bambeli, ba mususu pe bako zoa bako ndima, nzale leki, dakeneka anazwa. Ils ba o bakoboya, ils ba oyo bakondima. Est-ce que batnyeso bakota lola? Non. Ils ba musu bakota lola te journaliste, ils ba musu bakendela bango enfer. Potolonga yango esengi méthode nini okopesa na bana nzambe. Potolonga eloko oyo bana na nzambe nyonso boka su ba révélation te ba opesa bino. Moi na nzambe nyo potolonga eloko oyo Tazwa Apocalypse 13 fandelango méditant en Apocalypse 6 na Apocalypse 16 ba chapitre na obani na 16 chapitre mbimba obani na 6 chapitre mbimba obani na 13 chapitre mbimba soko oyebi ko comprendre te mutuma aza pemeno a expliquer yo na 20 après na batbandi ko senga bolimbisa masum to zela enlèvement bi chercher pour moment le royaume to luka bokonzi na nzambe siko moment ko luka ngwa babi racheter le temps car les jours sont mauvais na temps oto ko samba biso ba pasteur ko senga ke nzambe alimbisa monde entier mobimba ya mibale bana naza ko préparer église ya nzambe na enlèvement na mwasi ya libala au moins ba au moins histoire ndeta 10 vierges ba 5 vierges ba na minda na bango 5 personnes na minda 5 ba utiliser ki ba mafuta 5 ba mafuta ba za mobala libala alinga paraître kala mingi c'est Jésus-Christ de Nazareth ce que Christ alinga paraître ya mo Jésus-Christ miko ane na tombe ezate tana na épidémie ekoti même tina Israël. Tina Israël est côté. Et aussi kate épidémie côté tina Israël. To ba épidémie au journaliste atoka ngino porte, ato batami na ndako soki lobi ya eria nango. Mais pona bana na nzambe, to longa eloko na ba sel na nzambe elongo, to tia bolingo d'abord. Ya mibale to bondi la nzambe, to senga ma nzambe. Ya misatu to révolté. Olandi journaliste to révolté bisonyo. Po suka to révolté kaka. Révolté ndengini.
mananzela mabende nini autour mananzela ma bible ezali voilà poser question bien révolté à liboso ezanini biso basali na nzambe to banana ko bimana babala bala côté ya bato Jésus revient ya mibale bana na nzambe balanda biso na sima to yebisa bango to boye eloko to boya ngo ya libela to boya ngo to boya po eza combat spirituel te et comme siko combat physique et longwe combat spirituel so ba pasteur ba bonde yango ndeti combat spirituel moi siko anga ba pasteur ba bonde na place na condamner bango mais normalement combat physique normalement baloba qu'il faut to ko bundisa ngo combat physique na spirituel côté to prier mais na ndoto pe boye to ça la manifestation épidémie pour longo eza pas cité muta longo l'épidémie eza nzambe ko longwa nango mais avant épidémie longo selon calcul na bango ya bato mabe eza ke faut zo vaccin d'abord eloko liboso avant to bima nzela faut to singa na nzambe force wana ale to bimi na nzela azate to sambela déjà to singa da nzambe wana siko bango siko na angle na bango batu wana épidémie na bango bango kwa épidémie na ezate pona bango ezake po to ba confirmer biso ici là ba pesa biso voilà po ba confirmer biso ba ke bobima voilà singa wana nde ba lobi bobima so bobimi nde sili so ozwi yango nde babina yoza liberté ke etambola. Merci beaucoup yango moni na Chine bazwi na liberté po bango bazwi kiango ndamba ba chinois bazwi yango moni makambo na Chine bandi ozonga basi ba komesa mo na Chine makambo ezongi normal bandi msu bandi makia na ba États-Unis na pe msu ba beta bango déjà po épidémie ezo frapper ba singana ba okotsa bango yango na sanswana journaliste mais ngai fona loba na Bible parce que nazam serviteur de Dieu. Apocalypse chapitre 13 verset 16 17 18 ba loba la marque de la bête 666 soko ziango okene lu felu ya sir ya osakanate. Merci wa ba lobaki ba bando beta biso biloko wana ba vaccin na première na les premiers mai. Les premiers mai, tous en congé il y a un mois. Gombe bazui combien? 2 semaines. Après, qui ça mbimba 2 semaines et ça combien? 1 mois. Après, ce qui ba vaccin journaliste ba ko sayote. Ba vaccin wana nyonso eza ba pays nyonso. Mais ba banga siko ko bimia pour peuple a révolter des peuple comme na Kanda. Vous comprenez? Ba banga ko bimisa mbala ma boy poto timbeli yango. So balinga ba changer ba stratégie. Ba au moins na moment biso to ça l'émission na journaliste. Bango ba koti ba réunion. Ba ça ba réunion butu ba luka mayele. Po diable za maye. Au moins te diable Eva tuniye boy. Pourquoi nzamba pekisa bino mbuma ya jardin bolia kate? Eva lobi na j'ai des trappes. Abina été apekisa biso mbuma ya jardin nyonso te. Apekisa biso o eza na katikati yo. Abi omoni ayeba ke se bolie bokoma lokola yi. Yango moni Eva seki nini alia ki a séduire Eve. So na moment o bango pe ba luka ba stratégie abi au moins na stratégie à vaccin ba timbeli yango esimba te. Mais siko ba timbeli yango esimba te mais siko selon Bible faut ekeneka na critique. Mais Bible lobi ba obeta ngo na loboko pe na mona Nambunz. So ceux qui na bongo te ba tomber. Au moment de Jésus, ba lobaki ke ba ko crucifier na ko sima crucifier après ko c'est quoi. Mais avant Jésus Christ a kufa, profession de sebimaki. So yesu on mona elo de Jésus qui na prophétie onile ngondeni. Yango na biso onile ngondeni. Tuzoe ba te na ba fitira bana o ba bota malelo, bana o ba la lobby ba ozala ndenge nini? Fitire ko za ndenge nini? Génération ezoya. Eza ndenge nini mama moko bisinga bi nga banoka satan de la fin ezala tana 2058 2060 ata papa mais avant ngabe et avant mkola noé ezaki ko sepelati kasi momango yango il faut toyeba mais nga na biso pe mokili ekufa te journaliste so babi ke yo mokili nyonso ekufa ça c'est faux wana bi prophète alukuta mokili ekufa te mais nzamba alongola ndambo ya batu ake na bango batu msu batikala batsepela bobise bisinga mokili na marque de la bête. Merci beaucoup na balandi ezo bangisa bana nzambe ebele baza ko banga bazo mona quelque part bana espoir te par rapport ba besoin exemple net affaire na mokili mais malgré ezama bongisi nzambe to yebite ezaka obligatoire ndenge nini bana nzambe ko bondela po mawa nzambe kita ele kongo pe disparaître kaka. Papa journaliste, Satan a la liberté provisoire à ça les la ming air.
So autant na ba anglophone babaka le temps c'est l'argent. Hein, ba anglophone ba na style moko ba salela mingi hein. Yango mo Satan na style wana. Satan asalela mingi temps. C'est-à-dire Satan n'a pas naie azana sans pitié hein. Balobi le père des mensonges, hein? Diable, Satan, serpent ancien, dragon, le diable en personne. C'est-à-dire, dans un moment où Satan a pitié, ma papa journaliste. Il a pitié, il a comprendre tant haut. Yo, moi, papa journaliste, même dans le monde, il y a même pas ko bongisa suki bato ko mama papa journaliste te na ba épidémie oyoyo ebeti bato papa journaliste bato batem na ndao bana basi mususu bakomi ko bundisa na mibali na bango ozoma ya na peste ya mibali o afa mpepo ya ba mitakala ya bato etambola na ba réseaux sociaux mona yango te o mona ete mitakala bato etambola réseaux sociaux ozoma yango te yes ndaba se fa biloko wana ba mitakala bato tamboli na et comment logo la extraordinaire hein na moment au journaliste papa na ngai bino se bobokele o mona YouTube boye soki eza mitakala bato bakotala ngo ebele mais soki eza makambo ezo pesa vie bato bakotala ngo te yango moi Jésus a tout na question est-ce que question na ina mokili na kuta kondime koza moment yango ba prouver mosel na nzamba solo na lukuta to yeba na moment yango pe to yeba basal ba na nzamba ya solo na ba nzamba ya lukuta ba na nzambo baza ya solo ba ozala sauver ba baza lukuta ici là parce que ba ça la méthode ma pas journaliste ba ebi sur exemple ba pesa mbongo hein $300,000 ba pesa na vaccin ba pesa na jeep oboya ngai na oboya wana lobi yango po moni yango namte je pense que soko oboya ndengo lobi yango na CP na encourager esprit na yo boya yango po na libéra parce que exact okoma na batamo diable aluka ka ba stratégie po papa journaliste jamais dit pa basode kinda okanga bato ezonga sa mutu jamais ezonga ka na mutu biloko wana ndenge ba vaccin bimi déjà papa journaliste ba mai wana ndenge bimi ezonga te sans que ba beta ngote papa journaliste ngai e beta mana monde entier je crois ekobeta mate pona ni bato batelemi mupanga na nzambe pe telemi ekobeta mate bato batelemi mupanga na nzambe telemi wana papa journaliste tika kopesa bato espoir moko boye bato ba ebate non faut ça bato vérité papa journaliste hein balobi eza épidémie hein bo batama na bandako bokobima soki bozwi yango soki ba vaccin ebetami nde bakobima. C'est-à-dire, ekobetama pour les temps et apocalypse, papa journaliste. Nous sommes vers le temps de la fin, papa journaliste. Faut se préparer toi, papa journaliste. Bozo tambola bino boana bino esengo bo fana bino bato be bala mo kilikuna bata ba bilo ya salité, hein? Ba bango ki na moment oh puissance et impudicité zata. Pour ça impudicité zata papa journaliste. Na moment oh mutu nyonso aza ko luka a sauver vie na ye. Même ba président pe bana pour ça ba mi sauver vie na bango. Président yoka te mukolomo papa mo a démissionné. Yoka te papa démissionné déjà. Papa moi a démissionné to la histoire en business tout mona. Papa a démissionné. To comme na temps oh les saliers étaient individuels. Ne ba les fractions aussi étaient individuelles. Même les militaires ba militaires nyonso ba zongo to militaire musu ba boya mais so boya aux assus militaires te. Merci beaucoup tokomi na suka na bandeko nyonso oyo balandi biso to pesi bino merci balobi eloko ya motu ya nde balobi to conflicté kaka comme Jésus-Christ eza nango musika te okina Romains 19 voilà so conflicté na yo yambi na Jésus-Christ comme un sauveur vina mobimba oza à l'aise quel que soit baye ndenge nini pana yo si ondimela Jésus-Christ tango Jésus-Christ oza sauvé enlèvement oza à l'aise wana kusinde la bête ozata na tina nango te tokotika pe biso otondimela tozana tante ba ko approcher biso te po ba beta biso yango bango botana ba ko mona na musika oya biso te o azali esika mosusu esika nkembo ezali minga kolobeza ite papa opesa numéro de téléphone opesa prière ya suka pe olenisa bana suka po tokomi na suka te fait le temps. Merci beaucoup papa journaliste nzamba pambolo ba pasteur prophète Israël mbamba lobi na bino afingi te critiquer bino te mais alobi que bo changer ndenga ko sambela bo ke na Apocalypse 13 verset 16 17 18 bo la tsaba na nzambe
que mikolo yo tokomi temps ya diable quitté en personne antichrist ba marque de la bête et banda déjà obetama depuis kala papa journaliste ba blom so ko li mona carton ba comment marque de la bête ba sapat musu ba comment marque de la bête na ba lutu ba comment marque de la bête ba société musu ba signe marque de la bête papa journaliste ba église musu ba tonga ba forme marque de la bête papa journaliste et c'est banda kala so ba ngba ko tonga ko ba nzoto ba tuté papa journaliste l'église est belle, tongami pasteur on a un bon autre église wapi ba tongela ki église de bato wana avec marque de la bête église on est à la Cotonou oyo mona ngote ba anglais na bango ba partout même en Afrique en Europe ba tongeli bango à marque de la bête so bato wana baza na gouvernement ya Satan ya to sengela ba pasteur ba balola ndenga osambela makam na bango ko sambelo ba osambela na ezo mema bato na ba distraction na sens que to aussi cette épidémie to longo l'épidémie aussi là ils un moment où il y a longo l'épidémie te papa journaliste épidémie aussi là yango moko pasteur moko aussi cette épidémie azate l'ange wana muto bengane ka mungane ange asila longo la pe kala mingi te omona ke mikolo goya soki épidémie au moins te combo épidémie en mikolo ezolo ba c'était papa journaliste Jésus-Christ Nazareth voilà Jésus-Christ azolo obama pe ya mibale kombo monsieur bandi kolobama vaccin on komba vaccin biso to nilango to bila komba Yesu ndeza liboso na kumisi ba pays oyo bandimi vaccin biso bango te en tout cas nzamba pambola parce biloko wana ezo ngoko tabango en tout cas journaliste nzamba pambola mais merci beaucoup na pesa numéro na biso à téléphone plus 243 90 77 86 672 plus 243 90 77 86 672 plus 243 98 99 25 13 plus 243 98 99 25 13 oya azaki na micro les prisonniers de Jésus-Christ comme on est prophète Israël Mbambo mikolo zo ya papa journaliste kanga makambo na zolo bana lobi te que ainsi dit l'Éternel to koma na moment moko ya mabe na sens que papa journaliste avotambola foza na signe na yo mobwe na poche to babetu yango ndo za facilité otambola to la ba poste ya misala et koma na compagnie mo bakoti boye DG likolo déjà ça na marque de la bête ba nyos ba na siana fo ba zo marque de soko boy balongolo DG bache mutu mususu na sens wana papa Jean siko koma pena ba marché mususu au côté na kin marché wana au côté na marché sombeloko ba tala o soza na marque de la bête soza na ote mo sombeloko ezati ba bengani na hôpital pour peso traitement ba tala soza na marque de la bête soza na ngote esimbate mabala musu e koma olingi mo mwasi faza na marque de la bête soki yo za na marque de la bête yepe faza ngo soza na ote oboye na sens wana papa journaliste nazobondela pona bandeko nyonso balanda biso Pénabonda pour le monde entier. Père céleste, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, au loba qui mikolokoya et zamikolomoya passe nous les chrétiens, les serviteurs, tozala tourmentés, pe tozala frappés ma casse. Seigneur, c'est le temps. Yo moko grand maître mon là il passe au souffrir pour la biso tozala sauver. En esprit tozala déjà sauvé. Mais dans zoto, ezara nzoto. Bible bi to utaki mabele, tozonga mabele. Éternel Dieu, na singi bolimbisi ya masumu ya batu. Tozabikela muna yonzambe, tozabikela mwa satana te. Limbisa biso na ba onyos to sala ya mabe, onyos libota na nzambe ba sala ya mabe partout bana oba création oyo créer peuple moi mobile bana miki mikolo pardonner nzambe. To sengi na yo kolo zala nzambe na biso. Yo kotika biso te Bible lobi ke obundaka physique pe obundaka spirituel. Bitumba nyonso nzambe yo pesa biso victoire. Zambe na nguya batela libota na yo peuple na yo épargner biso na virus o zambe biso to zwangote au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na sema qu'il est à Christ et ganga plus que le sang d'Abel et couvrir église et couvrir peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ amen obinze moto embaka tango Yesu akoya kokama tabandimi kelelo ekobeta c'est-à-dire tango Yesu akoya okamata bandimi kelele ko beta Jésus abayini na kei ko bonkisa bino esika na koya yango moma yango yo Jésus azoya kozwa libota na ye journaliste n'habite soki eza première émission to ça une émission ya suka je ne sais pas parce que na 2 semaines oyo bako pona un mois na biso na Congo awa babaki mutu moko abimate mutu moko atambola te n'habite papa journaliste soki oyo otambola oyo otalanga ndeni je ne sais pas n'habite ya mibale nazo tuna question tant ba oboya kopesa biso biloko wana to tanga ba komo na ba vaccin n'habite ba oba oboya ba sala biso nini ba kanga biso ba biso na prison
ba kanga biso ba kendo chabiso a place ni to ebité hein to ebité yango moni ngai naza prêt pe na koyebisa église peuple de Dieu pe famille nanga moko partout muto azwa vaccin na libota nanga azate ko bana nanga mo le prophète Israël na azwa vaccin. Merci beaucoup balobi bana nzambe tumilengele owande kula biso bayembaka tumilengele malamu nzambi to yebi mokolo te yango wana tomibongama balobi o nani oyambi Jésus Christ to pesi de référence na Romains 10 verset 9 en 10 mingi ça la prière wana Romains chapitre 10 to tangango po bana nzambe ba comprendre Romains chapitre 10 toqué rapidement. Si tu zela papa journaliste comment parce que biso to aba na nzambe caméra même pe à koko jo image wana parce que lelo to boy to utiliser ya téléphone hein. Romains 10 verset 9 Toluki 9 babi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts tu seras sauvé, c'est ça. Merci beaucoup to wuti ko na référence moiza motuya pona bana nzambe. Merci beaucoup na pesi mbote na papa Edo Aman, na pesi mbote lisusu na mama GH, na pesi mbote na mon papa d'Alliance Mbambo na Paris, na bosanité mon vieux d'idée manager na Paris, na bosanité die koleka motema Elena Latana na Paris, na bosanité Gloria Mabidi motema ya Sami Atembo na Paris, na bosanité cameraman balobi Polga balobi loboko trépied na bosanité mon coordonnateur équipe Bumba je sali apa na pession bote su poto yo muto pesanga yima opportunité oya kosimba miko o lundi singa o pesinga bako ebele par rapport ya ko pesa miko papa olobi nangina loba boy je m'excuse avec beaucoup de respect na katio maloba nangina loba boy ba pasteur nyonso bala na ba prophète ya monde entier partout ba prophétie ba opesa ba na nzambe. En tout cas, bolanda ba prophétie na ba tepe o salela te. Pour la protection, muto abatelama, eza muta yamba Jésus qui comme Seigneur et Sauveur pe atanga Psalm 127 verset 1er. Pour nzamba obatela o malamu. Ba longola ba prophétie nyonso o tala na sambetu, tala na wese, chamunoko boy, ba salela ngote pour la protection. Épidémie et bandit déjà ko sila e kene nango e sila. Merci beaucoup tozana kondima tant que Oyo akufleke biso ne kulus notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ tozana kondima nyonso esi esili tozoli toujours balongi tozaba vainqueur. Merci beaucoup na yebi bandeko nyonso o basali banda ya mboka États-Unis partout dans Londres Belgique Afrique d'ici partout dans le monde oyo landaka émission ya EHP Media soki likambo ya koloba ezali komela biso numéro na ngezali wana numéro na ngezali plus 243 089 61 80 387 komela ngai ba remarque ezali komelinga nyonso ezali komelanga tozali parfait tozali toujours kaka bana oyo toyebi moto na mokili amikoka ezali te mekasi biso toyebi moko akufeki biso ne kulusu yango nyonso ya biso ekokisami toyebi na minute moke esi eleki pe to komi déjà balongi amen balongi merci beaucoup.